développer ta molai na musala na yo olekisa penza bangonga mingi na journée na yo na 4 na musala na yo na ba projet na yo pe na ba objectif na yo au lieu et place ya olekisa ta molai to ngonga molai na otali divertissement ba plaisir pe ba ambiance na scène na moi na sima na yo kozwa résultat ya musala to salaire ya musala na yo tu auras tout le temps de te divertir et de jouir, n'est-ce pas, du bonheur. Il y a labeur, il y a musala aussi au sala. Deuxième élément de Ronanga, c'est que va retenir, ezali bongo, gestion, il y a les foutis aux yeux, na simana ko travailler musala makas. Tout le monde va te belé au monde asali musala makas, ça s'appelle bosseur. Azapena mayele investissement mayele na kat na musala, pa sala musala ne kitoko mingi. Mais malheur na ezali, na simana ko sala tamolai semaine mobimba. Au moins un week-end, a eu salaire à kitoko, mais à quelque chose sango nyonso na milangwa na bambiance pe na ba dépense kili ndona au moins ki mutoyo a se retrouver na case du départ pour ça la auto na lopoto, un cercle vicieux. Tika buzoba oyo eza musika na oyo ya tolingi te koloba ke o sepelisa na mbongo na yo te bato muki balobat tika mokolo mbongo alia mbongo na ye mais na kolia mbongo na yo zala pe na notion ya épargne ton notion, il y a économie. Économie peut épargner les lots, mais de ça la bonheur na ya lobby. C'est ce que nous voulons tout simplement vous communiquer comme conseil. Tika malobana bonya oyo. Et sungo na vie aya. L'élément a mis cette paye à souka. Apprendre et à considérer batu nyon surtout na vie. Qu'on négligera mon tout na vie. Parce que moto moni pamba lelo. À cause d'appel moto moko ya valeur lobby. À cause qu'on m'appelle ikondi à famille. À cause qu'on m'appelle tremplin pour na tina bo mona yo. Tout le monde na 4 na Bible, bandeko Joseph, bakana ki ba bon ma petit frère na bango, ba teke comme esclave, moni kazaki inutile. Maintenant c'est ma mikolo. Car moto ba teke comme esclave, moni kazaki moto moko pamba sans valeur assez importante na kat na ndako papa na bango et c'est la même personne. Akoma ki sous likonza famille, personne en Égypte et akoma ki premier ministre. Quand ça peut sur histoire à Jéphté, on va benga nekolo mwana makangu, mais après si ma mikolo barende kuluke lisusu parce qu'il comment qu'il l'homme fort de la saison ndeko nanga nazolo banayo ko négliger moninga ta fandi pembe na yo ko négliger tes voisins to voisines ko négliger tes membres de famille amis to connaissants parce qu'il y a la position rozanga to la position faiblesse lelo tout comme pe aza utilité par apparemment vis-à-vis na yo na moko na lelo l'avenir nous réserve des surprises lobby te bité nanya rozala nani pe pona nini nzamba tie pembe na yo lelo. Des fois, c'est une réserve stratégique. C'est pourquoi, comme minimiser tout la vie,